Bandeko balandia Erli Chikeva Kimbangu TV bambote na bino bisika bozwami na bandako na bino na ye lisusu ngai molobeli na bino mami kanku MK eloko makasi naza na pasi makasi j'espère monde entier toza na pasi na maya miso ezolela kolela moto na biso moko asekisaka biso longolaka biso ba stress président Dadi Kitambala akufa kilobi na butu yango to ye bisika oyo afanda biso to pesa ka ben fo ya mupepete mais to kitaka sur le terrain pour ko pesa bino ba vraie information yango to yaki Dadi to la kisabino ndenge bana Congo ba artiste ndenge bazolela sans plus tarder Babilu koki mema biso na kati babone na biso bamona ndenge tokota ki na kati Président tozo comprendre était vraiment nini kaba artiste à makasi nde bazo kende bientôt l'auto kunda pululu si ko to ye lisusu Dadi Kitambala les anino juste Maman Nzambe donc moi nga ou muto to so moi o benango vraiment été pour na émotionné mais tozo ngape na ko momona moi système wa public ya bazo loba ke non baliwango zo landam na kanga bino batozo kendaka na kinga kati tozo e bate kinga kati ngo boke na kozwa ba biloko nini ngo na ko boma bino boye wana bat ba loba shoter ba vidéo na ebité bato kinga kati bat bakendaka na episo Dadi pasala ikuna izaka Maman Nzambe donc zaka Nzambe mutapesa ye mutazuya na mambo to ya boye mambo boye te ba comédie ba bomi o kisi ya na mambo wana te donc il faut ça l'émission mo boluka Nzambe bino ba journaliste bo vanti bo me poser ba question ayebisa bino mambo ni passé donc c'est ça quoi. OK, tant que leader na passe aux alango na motema oyebisa batune bon na ça ba to bakanga na Nzambe to bakanga na Nzambe baza na Nzambe pour Nzambe ne mopesi na nyonso mutaleki Nzambe ne toza boye na sam moyi oyo azate muta décider rien Nzambe président république a décidé te a décidé makambo eza makambo mususu mais mambo tellement mamokili a décidé mambo pema a décidé te muta décidé Nzambe donc ba combattre ba diaspora bana poto tout mayebi ke bino pe boza na Nzambe toujours au même libanda kuna au mona donc au mona ke batu ba prier au mona pe liwe landa biso tina ba place to kendara donc c'est ça quoi. Raphaël Moupepe enfant produit na PC bambote
JKB la Banque Populaire, Ridi Black, Mokonza Montréal, Japonais Okito Wabe, le Papa Linge, Narata Lyon. On est ensemble. Donc, merci. Ok, merci. Ce qui est là, qui était pour maman, Batabimi Simbongo, a soin. Pour ce monde. Ce qui est là, qui était. Mais là, on est au Rossin, on a confrères, on a concert, on a comédienne, ou peut-être il faut bosser là, il faut bosser l'effort pour tout le monde. On dirait quand moi, il y a des liwa, ils ont toqué trop la famille théâtrale. Bon, et là, on a aussi un bande de merci à Afar Nabiso, association des artistes comédiennes, tout ça déjà soudé, unis, tout ça qui a ce mot à Bassi théâtre, vraiment, le rôle de la condition c'est qui déjà tout ça soudé. Tout ça, on peut se soutenir. Bisous na biso basa théâtre pour tous à la faible était la donc et là on a reçu un gars que non tous à la cabo mon côté il a dit donc tous à les longs quoi donc to misimba na to be lo oni nezo ya so to monique non ya mabe moko avant to ba attaque cotiser pour na mabe ya rapidement voilà. Voilà, mais dernière question, quels sont les défauts peut-être d'Edi Kikambala ou te azan ba défaut na ye netinga défaut na ye pa na ngana mona mabe mona mona pa na ye ta na postilaka pour na postilaka na députation na bengi ngabia dadi ngas na postile na funa soko voter ngabi na lia yo akombe po ngana voter yo ozomona réponse apesanga te faut lo baga na lia yo akombe yo ngana lie po ngana no voter na ko voter mutu oyo ngana lie mbongo na ye ngabia dadi ngana lobi bongo tina lobi na tanke ndeko no artiste donc soko voter nga ekozala bien so ngana leki ekozala fier ekozala bien pona bino to blague na to seki ba mabina za na Christian Awa lobi lokola vote abina za na Christian Awa Christian lobi ya rozologa image atindo po mona ka voter kio effectivement Christian Petit tant que no voter pe azupe image atindelinga na WhatsApp abi moninga na voter to seki to blague donc voilà mabe ya mutu zali malamu pe ya mutu zali merci vraiment merci. Le saut aux yeux pena bolinga solo trop sauter puis ma musuna ba prière. Maman Zidane et le niveau sur la ces derniers tabac artiste comédien bakufi et belé ezane babi na mon abino jalousie za makasi bino na bino botia na ba poison bino na bino bozo na bani ba mbaso aussi c'est ezane. Poison na éviter ko ba na maladie na éviter. Et puis que liweye to ekota dadi c'est sorber l'estomac. Après c'est faut ba opérer parce que faut les mots faut ba opérer. Après bah qui opérer à survivre dans l'opération à la côté na salle de salle d'opération et puis abimité dans l'opération opération nini to éviter pour jour na tout na qui souté que sur opération ba salle aux alanines pour ça il malade to boiko embêter na ba question belé sauf que na salle qui interview en 1 minute à 5 gars merci abaki merci tu comprenez sans ça merci on a été discerner était merci on les merci maman Zidane nous on a tes opérations impression moro ya mabe kakabino bato kamite to kunave mundori to kundi maman na biso to kufa pululu kakabino moi te kezo pesa fo ya on bazolo bake na mona bino bandoki baza trop bato mitema mabe jalousie za trop parce que vena biso abelika opération ba rosala opération ba adai nzamba kitama onae nzambe vraiment kitama onae parce que pasteur de la foi lobaki yango mona ki yango a prophétiser ki OK esprit de mort ezana ba comédien ceux qui peut-être tiraki attention bien peut-être que nous sommes à la légère, tous à la légère, mais tout le monde il y a mon saint Nzambe à mon qui en ça il comprend d'évangélisation à l'obakian. Donc tous bon de la macasse, tous semble la macasse, tous linga la macasse. Tous en a le vrai amour, tout le monde qui va me soucier. Ceux qui bon de Nzambe qui s'en marre.
Tomoni awa papa nangai eza pasi mingi komona bino artiste comédien modèle bozo kufa nazo ebateni na kokoluba mais eza pasi peuple congolais zo la makasi étant qu'être humain ndenge bozo kende boui pona yo eloko nyoko oloba na ba peuple poto partout monde entier. Et nous on la peuple c'est la volonté de Dieu parce que tout mort était sur terre a détenaka pouvoir ya mort parce que la mort et la vie mutazana secret nango mutazana aval nango ezaka nzambe. Donc si aujourd'hui tozo kwea na ba situation biso ba comédien donc c'est la volonté de Dieu. Donc c'est le moment d'ailleurs moi je profiterai de dire à mes collègues de se repentir ba bazala banzela mabebati kabazo conscience parce que apparemment ceux qui ont continué boyer ba liwezo la nana boyer. Donc Nzamba pourquoi vous permettre parce que ça fait mal. Ayebi que ceux qui les lois longoli mutantel et que choquer famille et que choquer famille naïe artistique et que choquer ba fan naïe. Mais au moins sur azo sala ngo kaka c'est qu'il y a un problème. C'est à nous maintenant de voir qu'est-ce qu'il y a spirituellement pas parce que physiquement on peut rien. Spirituellement parce que c'est lui qui détient ce pouvoir là il y a vie na liwa quoi. Donc c'est ce que je peux dire. OK, merci président mais na kota la balobi bino moko artiste comédien bozomi boma. Na ba makamu na bino na banzela na bino ndenge bozo tambula. Si ça serait vraiment le cas, il y a un moment où on va se repentir. Ce qui est bon parce que pour se repentir, les Arabes nous ont qui cité pour ça le succès. Il y a des lesbiennes en ça, il y a des PD, il y a plein de trucs donc il y en a battu la simba qui si pour passer ça imbo tenanzela. Pour bailler les bandes. Donc voilà, on a poussé de quoi se sentir concerné pour ne pas la citer dans comment moutouté. Mais au moins tu as vu que la pratique a bon aussi. Bon, ceux qui nous ont mazolo besoin interpeller même pasteur Jean-Paul Mayat à l'Obagiango. Donc bah c'est repentir. C'est qu'il y a quelque chose. Il y a un moment ils ont mazo punir plus d'un côté n'abisso le reste. Il y a moutazo permettre. Donc bah au batikali bazo conscience. C'est le moment où ils en ont nous tardé quoi. Donc voilà. OK, merci président. Moi Mouké, donc
moke ezala bena mingi te parce que bomonika nde matanga toza na matanga toza na imer mosusu toza na pasi mona motema donc mais nzambe moko ayebi ekutinga na ndako na otokota pe na 0 heure et après babengi nga totoka bana président na ngamba loso bazoconfirme nga kakufi namoni yango lokuta babese kaka na bengi yansi loso tosolo la confirme nga eza solo bon ils ont dit en fait abandé kobela mais pression maladie docteur m'a expliqué to famille na ito mwasi na ye ndako expliquer biso vraiment clair quoi mais bref tatili ele ko ngoliwa oyo tozo yebatina baptiste ndako na bino ba comédien et ce côté un peu trop ça dit à quoi suite ba maramna bino zo ko baliwo ce côté trop ça dit à quoi donc na yebité mais maladie eza pe na ba comédien musu na minute lem sa zobela lem su pa ye matanga siko tazo quand tu bien te mais so c'est pas négligence mongo grave mon appel ça grave donc mystère aliwa mutaye bezanzabe moi on expliquer domaine wana ezate donc voilà mais est-ce que ezana ba organisation et bino artiste comédien bozo sala déjà lelo na 17h toza na réunion na NTPC to kuta na wana la salle juridique to me ko sola nini to sa ba pression makamutu voilà est-ce que ezaki vivant bonheur ko le kota to bande ko zala wana fe na so dali di kambala olo bande mona ishoko ko oza chaîne Aisha ah aussi pena ninga loba donc voilà bozo kata muninga loba te voilà et alors mystère il y a bien que ba tu vas comprendre et alors au moment la disparition fatale où Salemi et ses succédés et il y a certaines fois qu'on peut appeler ça ici ça comédien so bo sambelité à faire ils ont que c'est vraiment vous attend de construire c'est vrai Moussa Nzambe basala raje na eta golo ba makambo ya solo mais là monsieur iliweza pona moto moko tout le monde tenda kufa donc babo ya rapé Moussa Nzambe lobité mais c'est l'importance de la mort nzela biso nyoso tout biso bato to tikali to milengela to zala bien to éviter ba problème pour makambo ekomate. Et alors, si vous avez une disparition, il y a dit qu'il y a vraiment sous la maladie qui fatale, il y a traité à un cancer, il y a cœur et surtout ce qui fait mal, à un sida. Non. Artiste mangota kufa normal sans qu'il y ait un sida. Tout le monde a ngote. Ezaliwa. Bato balba moza bato bazo seka ndana nga ça c'est examen et bagazana sida c'est du n'importe quoi on les apona ko sakana bato donc voilà les aliwa nzambe muta permettre ngo biso bato to tikali to milengeleza la bien déjà likambe ko ito luka nento sapoto kumna ya malam merci beaucoup d'accord merci merci beaucoup Babi Loko qui tozongi lisusu na kati ya plateau na biso kaka ndenge na yebisaki bino dodo vipi motema ya Erli Tikeva et ça lié pas si makasi mon patron azana maya miso ebele ne longazo lela ndenge dadi kitambala tiki biso batutu bazo lela na ndenge mon vieux Hilaire Mouteba ndenge azolela na kati ya Paris ndenge artiste makasi baoba tiki biso mama Janine Tikeva mama ya bato ebele mama ya bana ebele mama omelisi bana pendant 9 mois mama zolela na maya miso ya kosakana te esali pasi ngai monde na telemi boye nazozanga même maloba koloba eza pasi kotala ba artiste makasi ndenge baokende nazoyeba te eza nini nazoyeba te nakotala mon vieux Toussaint na kati à Londres toujours kolela azotuna mimi eza nini tozotala Mimi Tikeva mwana poto atongo azomituna eza nini nazoyeba te nga pe nalobela bino nini biso tout tozaka na kati ya mawa wana nazomona roi Galiano Tikeva famille mobimba Tikeva donc baza na pasi ya koleka ya ndenga jete ya dega koko ya bakoko yoko Tikeva koko na biso aboti biso ne surtout famille Tikeva yepe atikala kisima te yepa za toujours na kati ya kolela wana ya minga kolobezali te naza toujours branché na bino bo zapper na bino par-ci par-là te bo s'abonner massivement na Erli Tikeva Kimbangu TV nde bokozwa ba vraie information biso a tokosaka te biso awa tolobaka vérité pendenge naza boye na osuka ka boye te donc nazokende tina suka jour ebembe kobima na kozala wana na kopesa bino ba info toujours jour pe enterrement na kozala toujours wana donc na kolinga jamais na police équipe talaka la patrona Erli Tikeva ba gros bisous azo sala MK Zala
mais toza toujours kana maman tozolela napesi bino surtout mbote bayo balingaka nga bao bolingaka nga te napesi bino ka ba gros bisous à la prochaine émission bye.